ngebe mine ngebe ngebe o ngebe ngebe tata. Misa na tina maluba na nzambe et tozali kotanga na mokanda na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 et le Bible l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Motazali maître ya pema ya bomoite oyo ezakat na ye pe Biblia elobi ete moto moko te aza na nguya likolo na kufa likolo na mokolo ya kufa. Lelo tozali liboso tozingazinga ya nzoto ya Moei, mama makila, koko makila, ndeko makila oyo mokolo songolo nzambe abongisaki ete atika biso, atika libota, atika memba oyo ye alingaki mingi to pe ba oyo balingaki ye mingi. Pona nini? Parce que moko na biso lolenge tozali toza na bomoi, c'est vrai, mais toekoloba ete toza bato na bomoi ba oyo bazelaka mokolo ya kufa na bango. Tozali vérité ezali ete moko na biso eza na mokolo oyo tokotika mokili oyo. Côté azali maître ya souffle na ye po retenir yango. Elikoloba ete atako misolo de vie. Soki Zamba lobi ete mokolo na ye koki atako misolo na biso ezali ebele tuka nango liwa esengeli eya mpe koyaka kaka. Mais oyo eleki motuya ezali lolenge va venir.
Mais comment elle va nous trouver? Ibongisa, pour être lié, écoute biso, na kati na Yesu Masia. Wana payé et cause à la porte pour être biso tout kutana ensemble. Parce que nous avons rappelé biso, baptiste na bango. Parce que batambola ki malamu te, bapesa ki bomo epa na Yesu te. Mais tango bazokuta na Nzambe eza bazokuta bato na bombo kasi kufa pe ezozela biso. Et peut-être koya lelo, mais à un certain moment, même prière nangana yo devant la mort, ça sera nul. Parce que ce que ça liwa on zamba bon qu'il y a poto, mais qu'il est oyo basé dans la institution sanitaire ya malamu koleka. Pour na yini ba se soigner ça m'a bêté. Mais batako bakenda pe kuna soki liwa ça va bongisa ke ya et yena pe bango kuna et na ba aéroport ba obasaka na aéroport ba ça va témoin combien de fois na semaine bibembe yaka na ba avion pour na nini et ça ba tu bakende ko se faire soigner pour la plupart mais liwa ekomi kuti bango kuna liwa ya kaka te na mama yem ya kaka te na soki na hôpital ba chinois mais koko yela yo ba nyonso. Et ça dit malamu tomi bongisa. La ngaka nzembo yo ya bandeko catholique bayembaka. Tomi lengele malamu. Zambi toyebi mokolote, toyebi pe ngongate. Alléluia. Toyebi ngongate, toyebi mokilite mokolote pardon. Mais comme il lengele na motema na nga motema na yo. To lenge nini zambeni. Tikete lelo wana toza liboso ya nzoto oto singa nzoto oyo ya mama makila ezala ngonga po tokanisa. Biblia elobi ete eza malamu mingi kokende na esika ya matanga po ete na esika wana koreflechir. C'est vrai que na Kinshasa ekomi verset oyo ekomi mwa compliqué parce que esika ya matanga ekomi yango esika bato basala loyenge esika bato basala buzoba mosusu oyo ekoki kosalema te nzokande Salomon alobi ete esika matanga normalement eza esika ya réflexion. Peut-être na ntango ya marche oreflexisaka mingi te sur ta mort. Na ntango ya bafete ya mariage oza na ntango wana koreflexir te mais au moins na ntango ya matanga okanisa mama makila azaki boye to banoseka na ye andaki kolia mingi biloko boye andaki mingi abanosepela mingi na eloko songolo me lelo aza su te bongo siko ngai naza nani mpo na échappe na circonstance ya liwa soki eyeli ngai toyeba komi lengele toyeba komi bongisa soki ozeli lobi peut-être elobi eza trop tard bamingi bazelela yango nakosala boye nazokende osilisa na mwa lisolo moko ya ndeko moko totanga na ye na Angola na Rwanda et même soki atie apose bafoto na yo sante ke moto azovivre vie ya moto ya misolo ndenge nini ayebisi ngai ete abanda obongisa ndako na ye ndako efije ta kota na kati soko olingi komata esika oyo bango bazosala misala ye siko mokolo wana ezaki Nous nous posons certainement la question de savoir qui était cette maman, cette grand-mère. À cette question, la réponse est la suivante. Elle est née dans un village du secteur Kilunda. Le nom du village est, on l'appelle jusqu'à présent Moussangu Lukoma, dans le secteur Kilunda, au territoire de Bulungu, dans la province du Kwilu. Elle était née le 28 octobre 1929. Et si nous savons faire les calculs, nous trouvons qu'elle meurt à l'âge de 95 ans. Son papa portait le nom de Kabaka et sa mère, qui sont bien sûr déjà décédées, s'appelait Swan.
Elle est née dans une famille de 4 filles. 4 enfants, toutes des filles. Et elle était la dernière qui avait rendu son âme en 2018. Avec Papa Mafala, sans ici pour la visite de ses enfants, elle vendait des petits articles dans le elle a eu un malaise. Voilà. Mais les nazars bonito. Ngande leka mabali. Leka mama nanga ya kufi. Grand frère chez Babalana. Ye azushar c'est là. Azali mama malam. Azako soit noté là-bas. Pour ça, on est kaka pour seka. Nambuka, oyo. Papa mbuka ezala la différence. Maman akenaki libala, nambuka ya maman makila. Grand frère abali ekuna. Lere ya papa akufi, maman na ngai, na ye grand frère na makila, esimi nzela nambuka ya maman. En tout cas, nous avons mis à Kumba. Nous avons mis mon moyen. Mais maman, a beaucoup de banques à mon pays. On a des beautés dans Bango. A beauté 4. Bassi. Yendo Tsugana Bango. Yendo Tsugana Bango. N'est pas dans la beauté à Watikalawa. Azana nokote noko kala bango bana ya bango babo baboti azana mingi te ya kubuka merci mama kena mala ngapawa zozi la mokolo na ngai ya nzambi akobela ngai wana kuluba lisusu te na ndenge yo ozokende tala bana na yo pesa bango makasi kopona teke oyo mwasi mwana ya yaya oyo mwana bango nyonso bazali bana na yo pesa bango makasi basala misala ndenge bakundi yo bakunda ngai te bakunda ngai te kopesa bango makasi ata bakoko oyo bazowayawaya wana kisasa na bino me bano babotami na mbuka oyo ngai naboti na mbuka nayebi makambo nyonso merci mingi nalingali biso nyonso ata motu moko oyo boyaki ya sata ezala bakoko olingali bango mingi eloko ezopesanga mpasi olingaki osuka makasi soki ozobela soki ye azali maladi esili na to awa siko lelo oyo bongo ye otiki ye wapi témoignage na ye opesi nini mpo na ye mpo olingaki ye makasi siko ye soki abeli nani akopesa ye makasi akopesa ye ke azala mpe na bolingo wana yo ndongo ye azalaki naye bongo siko yo okei nani akopesa bolingo wana mama kende na kimia olingaki biso toboyi yo te mama toza mama na biso yo moto okoti biso olingaki yo makasi nzambe azala kati na yo kende opema na kimia na age wana mpo yo okomi eza age wana mpo okende opema mpe na kimia ezalaki na nyonso motoba ngai mama oyo epa na biso 2 ans na 2 ans wana bandeko tuka za mamako mama ayebi kosangisa bana ata ngai na swani na bana na ngai mama oyo conseillère moko ya malamu mama oyo ngai na mwana zolela mama oyo ya kokota na ndako tovandisa mwana mama agolinga tokende maternité mama maternité eza mosika agolinga te mama oyo mama nzamba pambola yo mama ndenge tovivraki na yo ti tozomela
mama nyonso tozokabola mama kila nalingaki yo mingi place ya mama na ngai nzamba pambola yo mama nzamba pambola yo nasoki wana mama azalaki nike dernier koko na biso totikalaki na ye na minito toti kobela lisu ata koko te koko na biso abalaki kosala baje ebele koloba wana ezalaki na ndenge ya mabe te azotia biso na nzela azalaki koko en même temps mama ngamuti naza na expérience makasi mpona koko oyo mini koko na biso totikalaki na yeyeyo akei kende malamu nakosenga na yo koko ndenge ozokende kuna ndenge bana olinga bana na yo sambela ya bango ke bolingo eti kokola kaka susi na ngai eza ne bolingo ekola kaka entre bana kende malamu koko kobenga soko nazobenga koko ka yango nkaka na mono kwenda pie Momo, grand merci. Et après ici, si maman vers sa dernière demeure, vous pouvez prendre tout petit peu patience à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on va arriver et on pourra continuer. J'ai dit et je vous remercie.
Maman Marie, nous exprimons notre profonde gratitude à votre endroit pour le choix de ce site, la Nécropole Académie, entre terre et ciel. Je dois rappeler que ce cadre que je reçois est un lieu de méditation, de recueillement et de réflexion. Dès lors que j'ai débuté ces petits mots d'accueil, je vous prierai d'avoir une attitude responsable et des intentions pieuses pour le respect des illustres disparus. Prière de mettre le téléphone sous vibreur, éviter aussi le va-et-vient, excepté ceux qui veulent prendre des photos pour mon frère devant. Les sanitaires se trouvent là au fond, à ma gauche. Mot d'accueil par cette citation. Enfant déboussolé, Père, le plus précieux de ses repères, sa mère chérie. Mais l'amour maternel jamais ne disparaît. Une fois donné, il s'inscrit dans l'éternité. Fin de citation. Chère famille, chers parents et amis, c'est par cet extrait que nous voudrions apprécier combien était importante Maman Marie de vous accompagner ce jour dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus qu'est la Nécropole Académie entre terre et ciel, notre patrimoine mémorial commun. Combien d'amour, de bonheur et d'espérance qu'elle nous a donné durant toute sa vie. En ces moments circonstanciels où tous bouleversés et attristés, il nous a permis de présenter à toute sa famille nos condoléances les plus sincères, tout en esquissant quelques clichés ou portraits de cet illustre cher, dont il faut se séparer aujourd'hui car séparation il y a. Sans prétendre écrire sa biographie ni son histoire, nous retiendrons une page de son livre de vie qu'elle vient ainsi de fermer que Mamie Marie Makila tire sa lignée parentale de Papa Kabaka et Maman Sona du village Mboma, secteur de Kimunda, territoire de Kouloulou, dans la belle province agricole de Kouloulou. Elle naquit en l'an 1944 à Nzaka. Et voilà qu'elle vient de tirer sa référence pour la félicité éternelle de paradis, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sont deux frères Marie, en nous quittant inopinément le samedi 10 février 2024, ici à Kinshasa, l'un de ses terres d'origine, à l'âge de 80 ans. Elle laisse derrière elle, dans la peine et l'angoisse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, inconsolables, ainsi que ses proches, tous déplorés et désemparés à cause de son voyage vers l'au-delà. Maman Marie n'a déménagé aucun effort afin de répondre aux attentes et besoins de membres de sa grande famille en leur procurant bonheur et joie de vivre dans l'amour et l'unité familiale. Pourquoi nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Femme au grand cœur, généreuse, accueillante, une bonne conseillère, attachante à sa famille et en amitié. Maman Marie a su ouvrir ses mains et ses portes à tous, ce qui lui a valu l'attachement et l'estime de beaucoup d'entre vous. Chers familles et proches, pour accompagner Mamie Marie vers sa dernière demeure, permettez-nous de livrer à votre méditation ce texte que je paraphrase. Et l'amour a fait tache d'huile. Elle semblait faible, mais sa faiblesse était sa force, car à côté d'elle, on pouvait exister. Ni perfection, ni réussite ne la définissent, ni sécurité, ni conviction ne leur ferment. La femme forte, le roc, plutôt la terre qui nourrit, l'eau qui rafraîchit, le sel qui donne du goût, le feu chaud et lumineux. Auprès d'elle, on apprenait la vie, la mort d'une autre dimension de chaque événement, parce qu'elle était là, tout simplement. Et l'amour a fait tache d'huile, indélébile comme Abraham, elle est partie, c'est mon retour récoltant peu à nos yeux. Et sa mort a pris le coup de résurrection. Chers familles, chers parents et amis, ainsi édifiés par ces évocations et soucieux de garder sa mémoire vive à jamais, vous n'aurez pu chercher à me rendre visite à son domicile au numéro 32B de l'avenue Mila 2, quartier Massanabila, dans la commune de Boumafula, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, c'est dans cette belle cité de la Nécropole Académie, entre terre et ciel, qu'elle reposera dans le quartier Al-Naïr, à l'E17, au numéro 497 de la rue de la Béatitude. Je répète la dernière adresse physique de notre regrettée Maman Marie, commune de la télé, quartier Al-Naïr, à l'E17, au numéro 497 de la rue de la Béatitude. Pour le rester fidèle, c'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir et revenir
et sa sépulture. Donc n'attendez toujours pas le 1er août, jour officiel de mort en République démocratique du Congo. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa ainsi que la Croix-Rouge qui m'accompagne à ce jour, nous réitérons à sa famille nos plus sincères condoléances. Maintenant qu'elle mérite la paix et le repos éternel, nous allons à présent confier son corps à cette terre accueillante et généreuse, tout en souhaitant qu'elle soit douce et légère. Nous rendons ainsi congé d'elle et nous pouvons lui dire au revoir dans la langue chère à ses aïeux. En Yancy, nous disons tout simplement Maman Marie, viens au point. Je vous remercie. Votre petit mot d'accueil, je vous prie de vous lever. Le moment est venu, la campagne sécurité, de former 2 rangées faisant la marche solennelle pour l'accompagner. Maman, yo bois quand même. Balukat. Maman, tiens maman. Maman, tiens maman. Matakawani maman. Kaboko kwaya na libi. Mes chères familles, nous n'avons pas beaucoup à tarder ici. Nous voulons commencer l'animation. D'abord, nous allons faire descendre les cordes. Mama.